pena za bien. Donc, lelo tokosolola makambo ya sport. Déjà tosolola kote ya kolia, lelo tokosolola makambo ya sport. Déjà na lobango ke sport pe eza nécessaire pour na santé, pour na kubatela santé. Faut koningisa nzoto pour na kubatela santé. Liboso tozalaka ke obie biso na Afrique, na monango pe na Afrique, botie biloko na mutu bozo temple mona musika, mama ndoko lo bakuta lobi liboso ezala vraiment bozala na système te ya kokota na ba bis, ou bien na ba taxi na ba moto, siko bokuma na ba moto, bokuma na ba taxi na bino wana bomataka, liboso bandoko tambola mingi, mais siko ekoma botambola kasute na Afrique. Awa na poto kutu bosana. Ah, la pote ba maman na subaza. On se kate me, eza bongo binu na subaza, boya munene sikutu soka boboti. Okomo ya munene, donc munene yango mutepesaka malade. Munene sokoza na ba graisse. Binene eza na bandenge bele. Sokozu munene na ndenge ya ba muscle eza ndenge mususu. Wana pe tolobango munene te, mais sokoza mwanzoto, mais eza na pona entraînement, osala ka entraînement, eza pona ba muscle eza ndenge mususu. Sokozu munene oya ba graisse wana nde muteza munene amabe. Soki nzoto na yo azana ba graisse koleka muscle, epesi de malade. Epesi de malade. Malade belé eyaka pona ba graisse eleki mingi na nzoto. Omona kote mususu eza nango vraiment bien te, oliaka vraiment bien te, omelaka cigarette, omelaka ba alcool, mais osalaka sport. Ezi batelo pe mwandam na lobi teke mela cigarette, mela alcool, lia mabe, sukali, la lobi amote, simanango osala sport ekozala bien, non. Mais eza na batu ba yebi ke na liaka mabe na omela cigarette eza mabe pona santé, mais na okokotika te ba alcool pe na okokotika te quand même na sala sport. Bango santé na bango pe ezala ndenge mususu ke na bato bazolia mabe, bazomela masanga, bazomela cigarette, simanango bavandaka na ndako, banda tongo tipo kwa bavanda na ndako, misala mona baza pe na musala ya bureau o bavandaka nyonso tu, bazwaka tante batambola. Yango pesaka maladi belé vraiment et ezoyaka kapona kotambola, donc ozoningisa nzoto na yo te na sukal mibale wana. Sukal ennemi nanga, sukal ennemi, sukal azalaka vraiment vrai ennemi nanga, nalinga ete po abebisaka belé. Sukal na koninga na nzoto te, sukal pe aza ennemi nanga, oui, mais soki mutaliaka ne sukali ebele maningisaka nzoto na epe bele, donc faut nikisa vraiment osala sport wa makasi wana vraiment ya kolia na sukali pona azobimisango te, azobimisango azana posa énergie wana poko oningisa nzoto ne makasi sport wana salaka makasi wana ndeti bodybuilding, bodybuilding o baza ba muscle wana bango il faut te balia sukali, mais pana bango esala bango lo côté pona baliango mais bazobimisango pe pona ba osala sport makasi, mais biso to sala ba sport ya makasi nga sala sport makasi ata mona na boyete côté wana fona lobanga na sala sport makasi, donc ngai mukolo nanga ebandaka na sport. Soki bolingi, soki bosepeli, bolobananga na laksabino, na sala bino video ya sport onga na salaka, na laksabino ndenga na sala sport, si banon la laksabino ke sport nini bino bokoki ko sala. Po ngai deja eza nga nazalaki profit ya sport, nazalaki d'ailleurs profit, bien si na sala ango vraiment sous na ndenge ya professionnel te, mais etikala, donc na sentira bien te, so na sala sport te. Nga so na lamuki mkona so na mka na 5h, so na lamuki na 5h na sala sport na tongo, po na zala vraiment sirke, na sala ango deja, si manango na pokwa soki na kozala na temps, wana nde na sala susu, sport mususu. Sport onga na sala, kanga na sala ka fitness. Nga na sala ka fitness, pona ni fitness nga na mona ngo eza sport ya bien koleka ba sport nyonso tu pona nga na mona ngo eza ba sport ya bien koleka ba sport nyonso tu. Ngai soki botalelo ko nga na tala ka kota santé lo na sala nga na tala ka kota santé fitness et que salo ba muscle
siko ba muscle soko za na ba muscle ako aider yo ke okokoli ebele oya munene te po muscle ato vandi nde na vandi boye na nazo ningana te na vandi mais muscle azolongolanga ba calories ato vandi mais muscle azolongolo ba calories na nzoto kaka muscle mutako osala ngo normalement soko vandi osala eloko te ko ozolongola ba calories te mais soko za na ba muscle akosala ngo eloko ya mibale pe na lingelaka fitness eza kende biso basi soki ba hormone to komi na menopause à partir ya à partir à 35 ans à partir à 30 à 35 ans déjà muscle bandi kolung ozala ki nango ba toza ato traîner ka toza na mwa ba muscle toza ki nango to botama nango nzamba pesa biso wana e bandi ko diminuer e bandi ko diminuer so to komi na ba âge yango so to komi na menopause to koma na ba problème ya mikuwa ya makambe bele pasi na ba genou banini pona tozo longola ba muscle wana zeloko ya naturel siko so linge sala mate il faut ça la fitness faut entraîner nzoto na yo oloba na muscle ke zala wana naza na yo posa so zo trainango aoyeba ke azana nga posa mwana longo ezate so zo trainango te azo longwa ne po monike oui ozana ngo posa te po muscle eza luxus na nzoto na biso donc eze lo côté ke alingi ozara longola na liboso muscle ke longo leloko mususu nzoto eza nécessaire vraiment pe eloko nga na lingi la fitness omona ko sala ka fitness e mona na te soko zokola nga na boya âge na nga te naza na 45 ans naza fier pona âge na nga mais jamais muta pesa nga âge na nga soko otuni mutu naza na âge ne basukisaka donc muta pesa nga ezaka 35 ans basukaka na 35 ans wana pe bapesa ngango so bayoki ke naza na mwana 22 ans mwana nga liboso aza na 22 ans so bayoki ke naza na mwana 22 ans mwana bapesa nga 35 ans mais so bayebi te ke naza na bana ou bien naza na mwana bapesa nga mimi ba 30 yango pesa pe bien pour na muscle bien sûr ne longeza pe famille elandaka pe ba famille bien sûr oui elandaka pe ba vitamine soko bolingi bolo banangai so bolingi boyebe eloko nini ngana pakolaka eloko nini naliaka po ba ride bimangate po ba bute bimangate po longo nanga poso nanga ezalaka ka boye ngai nataka eloko na kokolia yango pe nataka na poso nanga soki eloko wana na otsango na kokolia yango te nataka ona poso nanga te. Donc eloko Holanda wana ba vitamine otomela kana tsaka opera poso na gai. Donc côté wana ezali bien sûr surtout biso ba africain to kola vraiment te ne longi mais nanzoto mone poso komo lemba côté wana pa na biso eza toza kotwana toza mingi ke ba mindele mais eza na biloko to kokosala pe nzoto na biso petika la gene kake longité nzoto pesa etika la gene siko eloko etika ka nzoto ki gene eza fitness ya mutu etika ka nzoto ki gene pe longa na lingela fitness bodybuilding na linga ngo eza sport moko yo moko ko dessiner nzoto nezala ndenge nini la ba sport mosusu te sozo ki mambango ozala mukie tout droit sozo kumba osala vélo osala pe mukie mais makono eza mwa minene mais na fitness na bodybuilding eza yo moko ko décider ke nzoto neza ndeni soko lingi ozala opanzana ndeti ngai na décider ke nzoto nanga ezala mwa epanzana sima awa nazala mukie sima na awa nazala mwa sima makono nanga mikie pona na traîner ngo bongo kaka fitness bodybuilding mutu okoki ko sala bongo eza na sport mususu te okoki ko sala bongo kaka bodybuilding mutu ko sala bongo soko lingi ke makolono za mipendi no za la minene muscle yope muto lingi soko lingi ke awozala mukie yope muto oko décider soko lingi awo ya munene obi kuma mukie oko sala kaka na fitness oko sala na bodybuilding yanga na lobaka fitness ezaka kate pona nzoto ezala kitoko eza pe pona santé eza makambe belé et ko aider yo pona santé yanga na lobaka sport so na lobina pona sport na tuna mutando bana mutu kesa la sport na lobaka kende ko sala bodybuilding fitness okay na fitness il faut te okende pe na salle ya fitness oko sala ngo pe na ndako oko sala pe yo moko na ndako ngana lobaka ke de bouteille mulangi ya mai ekoki surtout ne bandelo kokana ko me ba kilo belete de mulangi ya 2 litres ba ekoki déjà pona ko sala fitness na ndako
pona kubongisa nzoto no na ndako surtout ne bandeli oza kuna posa ya sala fitness to ko sala ngo na ndako soki bolingi na sala bino pe ba video wana bolobi eza mwa musala mais to débrayer so bolingi na laksa bino pe o balobi ke nga na kendaka na fitness na lingi na ke na fitness mais na ebite so na komi na fitness ni na sala bolobi no sala bino ba video ya fitness so bolobi ke nonga na za na tante ba mama biso musala bana na poko so na tie bana na mbetu na za na 45 minutes 30 minutes 45 minutes ezaka 20 minutes pourvu que 20 minutes ke lo côté laksa biso mwandamba wana eloni na ko sala bolobi to laksi donc ata 10 minutes ata 10 minutes eza kutu 6 minutes eza na ba sport musu ya 6 minutes ngaso naza na voyage na ana tante ngeza ngati ata donc nazwa kata yango nga il faut na traîner 4 fois na semaine il faut 4 fois faut ezala na sepelaka mingi 5 fois na semaine 5 fois na semaine na sepelaka na traîner 5 fois na semaine mais il faut 4 fois na semaine na sala entraînement so na sala otenga mona sentira bien te ponga dasina mesani yangeza ya ndenge mususu po liboso nazalaka profit ya sport donc no bande ko sala ngo vers professionnel tanga liboso yango na mesana de nzoto nonga senga kango soki mkwana na sali sport no senti bien te no yoka passe nzoto passe ba misusu ba sali sport ba yoka ka nzoto passe ngaso na sali sport te nzoto passe yango il faut donc na traînaka 4-5 fois na semaine na traînaka muscle simanango 2-4 fois nde no zanata na kumbaka vélo ou bien kotambola mbangu liboso mbande ko kima mbangu liboso ko tambande ki ko kima marathon mais siko na sala ango sute banda na comprendre ke bebisaka ba genou eza sport na so eza bien mais nga na sala ke loko ya santé nga na landaka ate comme ça nzoto kitoko mais faut ezala pe santé na landaka kitoko te na landaka pe santé na ngai nga na lobake na lingi na sakana na bakoko na ngai na vanda na mabele nde na tsa boso no sala ba video na vandi boye no sala bino ba video ou bien na vandi na se biso mimi to vanda na se na bana no sakana na ba carte na lina sala on pe na bakoko na ngai analina sala on pe na bakoko na ngai yango natala ka sport ni na kosala wape bongi pona santé na nga na landaka ke loko te za na mode ou bien isala nga nzoto kitoko nga na landaka isala nzoto na nga santé yango na landaka eloko nyaso so lobi na ke ya eloko eko sala santé bien na landi natali esala ndeni mais so lobi na ya eloko eko kondisa yo eko sala bo eza pa na nga interessante po kokonda na yebike ndeni na kokonda okonda onka na biloka kolia okonda ona sport te sport eza ke eze aider yo po comme ça nzoto na yo po poswa so kokondi elemba te mais sport mutute vraiment mute kondisa oui eze aider yo elongolo ba calorie na nzoto mais eloko kondisa za kota kolia sozo sala sport mingi mozo lia pe belé okonda te donc eloko kondisa ka eza kota kolia soko lingo konda kota kolia soko lingo ya munene kota kolia soko ndo lingo former nzoto na yo sport otala pena santé na yo sport batibele baye ba ngote ba mebele balobaka na ngasi ba moni ngai oka ya pesa nga kisi no melaka ya okonda na mela kisite ya ukonda sport kota kolia esili sope boli boye bailo ninga na liaka ndeni nga na liaka déjà na explica bino ndeni nga na liaka mais sope boli bo mona boloba donc bilona so bozana posa na laksa bino bokomi yango na ba commentaire na sali vi na komo sala ba video eza ko te ebele mais na ebite so vraiment na sala ba video nkape awa ou bien to sala chaîne mususu otota kota kolia na kota sport po ekome ebele na chaîne moko na ebite ndini to ko sala lango mais bokomelanga eloko nini bolingi na laksa ka bino pe eza ka kote ya bakis kote ya ba vitamine ou bien eza pe pongai santé ngeza la ka santé eloko nyaso etengami etalami keza ya santé yaunga na landaka yaunga na lingaka na expliquer pongai na bandango na liboso pa na ngamoko na ngamona na za la santé bien ngamona santé bien simana ngonde na bande olaksa bino OK pa na nga santé za eloko liboso OK yango sport eza vraiment nécessaire soko moni ko za na tante surtout eloko nga na loba ovme ekondisaka wana vme ekondisaka okosanti te kotambola ozwi bana oti bango na poussette obaza mike poussette surtout bana balela bango kotambola mais kende na nature kende na zamba soko ke na zamba oketambola na bana na zamba bana bangomona da biloko oyo baozana posa basaka na banzete bani bana bakipaka na bango te bana ko soko membi bango ba osepela
biso ba africain to banga ka zamba na comprendre yango pete po ani ba africain ba banga zamba beaucoup expliquer ngango po ni bubanga zamba pana bino pona ba na Afrique ba nyama ba nyoka bazalaka na zamba yango bobanga zamba po mama nanga azalaka po tokota na zamba ezalaka mo problème siko koma okota mais liboso si bana ko comprendre que ba africain belé babanga zamba poni bobanga zamba zamba eze loko moko na kati so bokoti kuna donc pona ko pema oxygène ya bien eza na zamba nzamba salela bisongo pona tina banzete soko za surtout so mutu abelaka dépression kendaka mingi kotambola na zamba hormone ya naturel eze kote lokuna kende kotambola inédita ato kotambola to luki banki moko vandi no na zamba banzete wana basalaka ba produit moko donc esalo très bien donc zamba eza bien soki kutu moyen eza nebike moyen eza te soko moyen eza faut tambola ngo makolo ngulu baloba bongo makolo eza oyo ngulu eza te makolo ngulu boloba na ngango so baloba bona evite tamso na sali ngamo ko moya sika makolo ngulu aza ya nyama wana ya te bakolo bake makolo ngulu boloba baloba makolo ngulu te ndeni makolo na ngulu lingala soko eza bongo tamso nga mona tie mona ngai boloba na nga so na lati sapato te ndenga nde na zabwe so na lati sapato te babenga ngoni boye umoni nga na ndako nazala bo na lata chaussette te soko nazana tana nga na tambola ka sans chaussette ça sapato ça chaussette na hiver moyen za te poza malili mais soko za na moyen surtout soko eza matiti surtout likolo matiti ou bien zelo matiti ou bien zelo ese kota yo ba electro e kota yo donc esalo bien na nzoto na binde na expliquer on a lingala te fona débrier mais eza bien pour na santé kotambola makolo ngulu eza bien pour na santé soki kutu ezala bien na kati ndako te na kati ndako binga naza na mabaya eza pe naturel OK mais mimi tozala ba laminate batsango bakisi ekota te ezala très bien soko oza na zamba oza na matiti ozotambola na matiti makolo ngulu ou bien na zelo makolo ngulu santé donc système immunitaire no eze travailler très bien so oza na tante nga na sala ngope so naza na tante mais naza ne loko fona sala na ordinateur mona bimi na jardin na libana biso na jardin sema nazwi makolo nanga na tiango na nazwi kit na vandi nazwi makolo na tiango na mabele ou bien mabele bana basakanaka ou bien na sobayoka ngai ou bien na matiti sima nango nazo travailler wana na osala ba kamunanga naza nango posa ateza 10 minutes asa 15 minutes ezala bien ata inédita mais so oza na 10 minutes oza na 10 minutes quand même 10 minutes que zéro OK bloka santé ya wana so na lobi na bino donc kota kolia déjà na explica siko sport eza très nécessaire kotambola déjà inédita na mukolo kotambola libanda très nécessaire ya ko ningisa ba muscle sopo moyen ezali muscle ata mai osika ba milangi ya mai ozo ningisa so bolingi boyeba ndeni no ko sala na YouTube eza nango ebele mais so bolingi na expliquer bino o eza pona nini basala ngo ndenge nini bolobi so boza na pose ya lingala na YouTube ezala mi français allemand anglais so bolingi mutalingala expliquer bino bolobi so bolingi pe ya fitness bolobi ke no nga nazada na carte na nga ya fitness ekenda sala fitness manebe loko ko sala te bolobi ka basi te nga na ibi ko na traîner pe bana mibale na traîner pe bana mibale pour ba muscle bolobi eloko so eza nécessaire komela faut mela mingi mai kota mai sufona po mai faut to sala ngo vidéo yango moko po mai nyonso tute eza bien mai mususu kutu malamu melano mai ya pompe pe mai mususu mai ya pompe peza mabe mais ba mai mususu bosombaka pe eza kutu mabe kutu koleka kutu na mai ya pompe wana kufuna sala ngo video yango mopo mai peza très nécessaire ba mai mususu ekoki ko bongisa yo ba mai mususu ekoki ko belisa yo wana photo salela ngo video mususu pona ko expliquer bien mais ezala bien 2-3 litres na mukolo mai
20. So me li 20 otanga ngote mai. OK? Ouais, oye tikali masanga te. Ebiki eza mwa pa si pa na biloko tika masanga. Ngana mela masanga te ngana ebi guya ya alcool te. Mais eza na batu musuba ba mona gwango bien. Mais eza bien te pour la santé, eza lande bolobaka 20 eza bien pour la santé ya ba docteur balobaka 20. Non, eloko eza na 20 ou eza ya bien pour la santé, eza mukie. Donc faut me lata 40 litres ya 20 pour zwa combien de grammes wana oza nango posa na mukolo. Mana mona melango ya komela, na pesa ka bino yango pe ya komela yango. Bomela kango bato na swazwa ka traitement pa nanga ba melango mukolo nyonso tu. OK? Nasuki awa nazo débrayer que ba vidéo ezala vers moulaite mais sona bandi oloba na skota na on a expliqué pour nga linga bo comprendre vraiment très bien mais nasuki awa au revoir boko melanga na commentaire et là on bolingi ba vidéo ya kota kolia bolingi ba vidéo kota sport bolingi ba vidéo kota traitement ya maladie boko melanga na ba commentaire. Bonne journée, au revoir.